Charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse. Okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumia suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba Diama noir. Chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de Ernie Nibokota la biso na Diama Noir TV. Merci na binonyo surtout ba peuple congolais. Lelo to yaki penza ba bito lela na ba obazo lela. To se pena lelo combattant munene auti kotika biso o ezali na kombo ya Flori Edula. Biso nyos tomoni ba combattant tout bazalaki awa vraiment to yambaki bango et puis tozana président ya IDPS ya France Mobimba o azolo banabino moi maloba moko Tolanda. Restez branchés, à tout à l'heure. Merci. Tozana bato bien na mboka Roger Matondo, garçon moko très bien. Azana ba société na mboko engagé ba maître, engagé ba ndeko na biso congolais. A futa à l'heure. Azana ko ba président congolais, ba chef d'entreprise congolais ba kimaka na ba salaire ba. On a que ça on a Congo ta salaire. Azo ke ni Congo nazo memaye parce que c'est un investisseur. Roger Matondo ngamoko nazo memaye parce que tu sais qui dina Vital Kamerhe ba ko zela ba to ba Roger Matondo ba kende ko tia ba entreprise na Kisasa. Puisque par exemple, tu vas entreprise na poto, ba vandi ci idéologie, ba futa ka ba congolais à l'heure. Et genre ba PDG muso ba futa ka ba tona ba McDo, akimi na ba salaire ba travailleur, akina kini, tango futa ba to akimi, mais Matondo, il paye à l'heure. Au moni garçon na biso ya kufi. Oui oui. Roger Matondo a sali que garçon oyo, ba bongisa ba dossier na iti ku do po futa moi si ne ba indemnité. Ah bon? Ah on a poto. Ah on a poto. Flori Edula, asiko sali pa na yi. Yo yebana na ye Flori Edula. Flori Edula on a petit nangai Gabriel Mukangane ba Gabriel Mukete, mutu asengane ba Gabriel Muke, aseni Flori Edula. Tango ba combattant so ba kimangai, petit wana tikala fidèle nanga. Oyebi pe ba kima ndozana. Ba kimangai ko? Pour le babo solo te. To ba kimangai pour tango na kene ko salier na Kamerhe. Na so biso bango ke, mutu ko sala remise de reprise na Kabila. Il s'appelle Vital Kamerhe okanyinyi king. Bazo bote. Depuis 2013, ba kimanga. Mais lelo, et l'on est salami. Tant que Félix Chilombo, Bakoute Gara Félix, Vital Kamerhe mariage, bou, Kabila Atiki. Kabila Bidjo, c'est quoi l'Atiki dans le pouvoir. Yo ke Congo. Ngai atabu nazo sala déjà. Pour nous sala Congo, il faut que nous Congo. Mais le Congo, c'est qu'on a coupé, nous avons boulevard et fongomit. Mais résistant à Kola Awa, résistant à continuer. Tala, ba résistant à Singna Bino, bon continuer. Bon tu que résistance mais résistance c'est à la koto yopo, bon contre la rabiso. Ba résistant batika de boza la kawa. Bon na biso te bon contre la rabiso. To so ke de kubongisa mboka. Bino bo vana ba combattant ba watikeli ba combattant na ba résistant ba mvuluzi. Bo demere koto yo. Biso to ke kubongisa mboka. Awa malili tale bibisanga mutu na ngai peta. Nikola malili siko trombo ke da moto. Ah, qui ça c'est. Félix Tshisekedi umela. To zi pouvoir pour na 20 ans. Félix a cosa la deux fois. 5 ans. À Silici. 20 ans, 10 ans, 20 ans. Non, on sait les deux fois. Caméra, on sait les deux fois. Parce que Félix a sauvé 2023. À Longwe, caméra y est. 2023, 2028. À Longwe, Félix a zongi. 2028, 2032. À Longwe, caméra zongi. 2032, 2037. Si quoi, on voulait calculer à 45 ans. On voulait 51 ans. Calculer plus de 20 ans. 70 ans. À ça, on voulait. Fayoulou Azana 64 ans. Bakisa 20 ans. Combien? 84 ans. Combien de quoi là? Kengo Dondo. Tada Kengo Dondo. De âge Fayoulou Koba Nango. Si go a ça la campagne n'est pas bandondo. Et ça facilité. Alors c'est pour vous dire que tango et kokitala. Congolais, Félix Tshisekedi a l'habité que Ngunde Arbi Angote. Osana bonne volonté au son na Congo. Bakukanga susu mututo ngana sa bokecho bakukanga yote. Ongana sa komande iso bakukanga yote kuko sa basi na binote bakukanga susu mututeka afini Félix. Fini Félix nengolingi. Fini Kamerhe nengolingi. Fini Chatuma nengolingi bakukanga yote. Meeting. Baso sala meeting ata osengile tufeshe autorisation. Meeting sala.
mais gaz est cylindé. Bon, ça vous avez regardé qui mange la tiseke ni kuyate. Sala mitiki ne ngolingi. Oh, ya ngone Félix Alobike, monto ke na poto te o ba sa ko la nanga bakanga te. Poto kende. Zonga kin, finga Félix ne ngolingi. Combattant, finga Félix ne ngolingi. Ya ngomba baki ngunda ezana ngokaka. Félix Alobike ngonde kufi. Parce qu'il y a beaucoup plus de raisons. Beaucoup de monde emberti makambo rukuto. O Félix Alobike bo yangote. Na pesi o jilombote, na pesi ba metu to zana bango bambote belé, ba metu nyonso. Maître Chiba, oh, tala, kosakana chatu mutanga na koti na matanga, ba pisinga message na, ba pisinga parole na cimetière. Na muni ba mbolo mbolo dimba bude. Maître Chiba zaki na siba. Tala, na kotambu na batuma. Chatu me jambe limbisanga puisque batuna sana bango. Tala. Maître Dona Pazawa. Maître Dona. Asala karaté. Menga na salle box. Chiko chatu basa susu. Chatu bana komete ici là. Et comme tu as dit, na bengi au téléphone. Aux arrêts de côté, parce qu'on a bandé au salon boxe. Et aux autres, on a direct. Nazo bete sac le coup de la koufa. Quand il y a bateau bétanga à Paris, quand il y a bateau bété, ça tout le monde. Na qui au salon bango boxe, na boxe, na que ça va na kubunda. Et ça t'es que boxe, na que ça va. Au bengi à tout boni bamo. Ah oui. Donc il passe et couvre que bolimbi sangani na oseka ba na solo ba ko seki biso qui passer le côté ba passer ya ba hypocrisie te ngana za passer wana te qui passer ça na makina nanga o seki to bundi si bana sengi pardon tango Pierre akata litoi Yesu alobaki na Pierre teke bwaka mupanga alibi Pierre remets ton fourreau et ngolo bake bomba kaka mupanga oyo circonstance mususu ekubikisa biso nzamba pambo le Congo diamant noir oui nzamba pambo la yo merci. En tout cas, bandeko, balandi biso avec diamant noir, mbote na bino nyonso. Lelo toye awa, toana kata cimetière na mawana motema. Pour te outi ko perdre un grand militant, un grand combattant, Flori. Combat na ye, tokobosa na yango jamais. Tokobosa na pe famille na été, moi c'est là-bas, tokobosa na bango te. Parce que combat na ye. Tout na moi question moko, pardon. Totuni Flori azalaki nani pona bandeko baza musika na mokili mobimba ba ebité o expliquer biso quand même en 2 mots Flori azalaki nani pona toyiba. Omoni Flori azalaki combattant ya IDPS. En même temps azalaki ko chargé à sécurité na kati ya IDPS. Mais azalaki lisusu ce qu'on appelle les amis de Félix. C'est-à-dire que Batou, parmi les jeunes Oyo, souhaitait que Félix a remporté l'élection, pour soutenir politiquement. Voilà. Ça a été pour combattre. Nazo komona, nazo kanisa susu le secrétaire général de l'IDPS à Paris, Touyambaki na hôtel comment ça s'appelle Paris 11e. L'hôtel Wana, Flori azalaki wana ko assumer sécurité. Mais il faut mona ndenga assumer sécurité na mkambo ndenga bien. Lelo yo tozana mitema na biso mawa. To perdre un grand militant, un grand combattant qui s'appelle Flori. Yangwana na ko senga na membre de l'IDPS partout ils sont. Na mokili mobimba. Na ko senga na président Félix Yemoko na ko yebisa ngai moko. Na ko yebisa que to muto to perdre azali mutu moko to à la légèreté. Il faut se souvenir, tant on ose te évoquer les martyrs à IDPS, il faut évoquer les martyrs à Fleury. Vite fait. Et Bino Bata IDPS, les lots, pour le diamant noir, baby, qui est toujours bon, tu as penda songi pour nga tout na Bino mi tout na surtout. Bino na IDPS, les lots, on est salitant ou tomonine de qu'on a fait Fleury à Lali, merci. Dès qu'on a Fleury à Lali, UDPS, mon bimba, il y a partout dans mon kil, mon bimba. Bo sali et l'eau qu'on nini, pona, mémoire. Voilà. D'accord. La première des choses, tout ça, une minute de silence d'abord pour la mémoire. Deuxièmement, monsieur Ekoué, une minute de silence, Maman Loba, et ça, ici, ça m'a camoté. Il faut besoin, ils ont défini pour nous soutenir, pour Fleury à Tiglibiso, Maman Naban. Il y a un besoin d'IDPS, toujours au bon gama, toujours connu au bon gama. Pour tenir au bon gama, il y a un français, toujours connu au bon gama. Partout en Europe, il est passé ali. Tout sangisa autour zango. Tout y a otala Madame Fleury. Na moi na. Question yo na retour nango na habité na koko répondre bisongo vite fait. Félix, oya comme président na Congo démocratique,
tozana matanga tona ba question ni penati mais tona concernant moto akufi mona nini ya tindi o alobi o biso ba peuple congolais to koko yoka o yé penza lobi na famille na po ba olanda nakoloba lelo aza informé directement te informé car lelo pour l'enterrement tant akufa kinga pe nazalaki te nazalaki na Kinshasa mona tant na yé na komi ya une semaine de na reprendre mais Félix a informé quoi moi-même j'ai fait tant nous zonga pa nanga na ko téléphone na ko benga na ko bisaye que to père de Flori mona et pour que yeba aye bisa pe baninga musukuna mais la minute de silence il y a niveau il y a IDPS même la secrétaire général Ezra Kiteni. OK. Ben merci pour membre de sa UDPS Azar. Yo mo yebisi ba olandote ozanani. Pour biso to yebi diamant no yebi mais on s'est présenté qui vite fêté et puis bande connaisse boza na moi lomba une minute bo yebisa biso boza banani poto yeba tant beaucoup fait la ka ceux qui bat bayaka to bat bayaka. Merci mina question ana. Ngala kasi na yebi so na ndenge ko lobala bat po bat bayebinga bango no super bayebinga. Bon, si alors peuple congolais là partout. Nazali monsieur Alexandre qui est dit nazali représentant à IDPS France, président fédéral. À côté nanga nazali na vice-président sectionnaire. Comment on a Jean-Claude Loumanou le maire. Nazonga Sima, Nathalie, nazana chargé ya communication et relations avec les partis. Comment on a Mayanga Dikoko. Et puis nazana oya la jeunesse nous soit IDPS à Paris. Comment on a Serge Moussassa, président de la Ligue des jeunes. Hein? Toi, tu as battu babi, tu as monté à Tanae, tu as tato Botamara, tu as tato Koufa. C'est que nous merci. On a la parole au Loba, il est un combattant. Quand on est dans le lobby, ce qu'on a dit que Flori Azarana, nous avons si mis cercle au salé et lembo, nous sommes battus à monde. Ok, na kanda na mutemate. Pour tout temps, la rabonne, même si on a bien à battu, même sous message moi comme là moi si na boboana moi si no pona yé peut-être on ne sait pas même soit boto là moi si na kamndenga musique to éviter mais il on a aussi na bino olimbis sozawa olimbis c'est que ils allaient en d'autres on est à esprit na examen corps na âme ezao ya bo monenga na komaki ke esprit de loba corps na âme na yo est représenté mais esprit na yo est pour ça va collaborer donc nenga zana abalo bum ça va collaborer même les leçons à l'élonazate, combat n'a continué à collaborer aux Alabama. Pour ticate parce que Mbokana, tout ça il a besoin d'un changement côté. Zamba sali grâce, tout qui est malé, tout pour ça malé, si tout comme la victoire un jour pébiso, ok. Liwa, eza eloko ya sengoteza mawa, séparation za mawa ming. Mais liwa eza domaine moko ya kaba congolais. Liwa nzambe mutasalango. Aibi pourquoi après ça a vie pourquoi le kamatarango na kosenga baninga surtout famille proche ya Fleury mais na kosenga bango mawaye lekate pour tous en a besoin bango pe baza na biso monia mawa pe so ke leke sala mabeta msona nzoto mawaye lekate mais tous signer tous ensemble pour na ko supporter ngo biso ensemble to partager souffrance biso ensemble baleki sa mawate pardon monia mais to kumisa nzambe pona yango pour mawa so ke leki Nina Lubia, et bébé ça attend mon zoto. Il y a un ingénieur là-bas. Fleury, au revoir. Tu peux se dire au revoir. Tu peux se dire Dieu pour lui aider à battre nous surtout. Bisopé tourne, bisopé roya. Merci. Parce que pour les femmes violées, au Tambola 13 jours on a biso Paris jusqu'à Bruxelles. Au Tambola makolo chaque jour. Au bimi c'est qui a eu une poche, bison surtout liaki. Naza minga olobate. Et puis na osenga la bande de ko minga olobeza la té. Va en paix, mon frère. Que Dieu te bénisse. C'est ces rappels, je me retrouve à Paris pour toi. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse et pardonne toutes nos fautes. Naboyaki Flori, Zarafat Flori. Flori. Et à qui tango, comment autour le bar, il y a ma publication, il y a confirmation, il y a résultat, il y a ma élection. Azara a presque tous les jours. Alors, dernier jour, il y a Azara Bang, ce qui Félix a président, a rassuré que oui,
mais na cas moins namona ba message que Flori a côté pour moi lelo Flori qui est en babenga après ce que sili ba famille ba okende cause moto botika bembe to kumbe bembe to tiango kuna famille akoya malembe aya pesi après oyola na mulongo ti ndenge papa opesa programme donc naza très heureux à ma qualité d'homme de Dieu. J'ai parlé avec toi les derniers instants de ta vie. Tu avais peur. Tu te posais des questions que Kagame allait venir dans notre pays pour empêcher. Mettez-vous en place. Sobia Bakula, Flori, Yaya, Okalibo Yaya, Il est bien comme ça. C'est bon, c'est bon. Ouais, ça va tirer un mot. Et ça va aller comme ça. Ah non, c'est bon. Gisele Umba, Gisele Umba, Nakolina ya diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, diama.